bato ne bazotombola likambo ezana ba collègue no ba artiste comédien ba tomboli yango pe lisusu batombola na bango bino ka en général omoni yandi mosi zela na beto lisomo zela beto lisomo 2011 bino Janita wakufi awa Janita wakufi awa oyebi video yandi mosi asalaki eloko bomi Jani yango tanga na leki émission na essayer yandi mosi na meki na moni émission na lobaye na meki kotuna na bato yandi mosi aza mwana moke oto mokolo bato ne ba répondre ngake yandi mosi aza mokolo na tuni pour la deuxième fois yandi mosi aza mwana moke oto mokolo bato ne ba répondre ngake aza mokolo mais na yo mo ebete ka mokolo na video asalaki wana na yebaki te na soki bana basengi ki baolela papa na bango mais maman fa comprendre bango baoyana ba artiste baoyana délégation ba mama yakate mama yakate bana ke oui bana ke mama oui omoni yabatela mokanda za nango pardon abatela waza nango pour protéger kuna sinon te il a un peu passé boleka ebele bosenga pardon mais ekomeli na ndako ayembangu l'émission ya Yves Pan na ebite soki Yves asali théâtre na yena na yandi mosi asengi pardon moko ya rapide et puis ya pardon mo ya orgueil parce que état sengeli pardon na état nini po état sali la vidéo alobi yango te parce que état o ya sengeli pardon état nini nazana posa na ebende alo yemo le kasu na TV azonga alo baki état na sala ki vidéo eza état boui parce que état na ko sengela pardon eza état boui pas seng déjà pardon ce que eza bongoté ce que eza bongoté allez kasu alo bambo oui ce que eza bongoté en tout cas ezo matanga kaka yandi mosi il faut ça sortir médiatique na ya pardon na famille na ye mobimba mwasi na bana na soza na bana 15 baleki bana 15 na bakoko na bango baya kosenga pardon. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne MK et Okali Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, surtout vos suggestions, vos remarques. Ils ont vraiment le bienvenu et pas votre humble serviteur, le Mingazor de la presse fixe, papa Clark, nos garçons capables. Merci pour vos appels, merci pour vos encouragements. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Vous continuez toujours pour soutenir Bissot. Pour soutenir Bissot, c'est très simple. En tout cas, pour la première fois, au s'abonner, au partager, au commenter, au ticket Bissot, j'aime Nayo, vous allez vraiment bien. Et numéro 0, les arabes, on a la situation. En tout cas, vous allez vraiment bien. Merci à Bissot pour soutenir Bissot de l'un de en tout cas, vous avez bien moral. Merci beaucoup. Là, je vois maman Zozona Inde. En tout cas, maman Moté, maman là, mon appel sur la mode de place aux alliés. Maman adoptive et mamie Longo, maman mode de nos places aux alliés. Président Yoshua, nous avons le tout des abakou. En tout cas, maman mode de nos places aux alliés. N'a pas été maman Alice Landou et pourquoi pas notre partenaire à vie, James Moussa, maman de nos places aux alliés. Voilà, comme vous savez, l'actualité dominée sur la mort de notre artiste et comédien Gianni Faye. En tout cas, tout le bilato, pour le bateau, pour le team, pour te représer, pour rendre pour rendre hommage à Souk. En tout cas, tout le bilan. Pourquoi? Parce que Bamboutou nous a tellement ébilé, qu'est-ce qui se passe entre les comédiens, Chic Choc, le Yenge, Pétou, en tout cas, l'autre, la réponse à la question, nous allons se poser, l'autre, nous avons un star, nous avons un ami, et le Yakala. Ensemble, nous avons communication sur la question, nous avons circulé dans l'autre, nous avons voilà, Montréal, Soza, même langage, nous avons fait la vie, surtout, nous avons invité la vie sur Mokolalelo, et le Yakala. On a passé bonjour et bienvenue. Ouais, merci, bonjour, Nayo Mingazor. Merci. Puis, bonjour ma fanatique tout bonsoir bisous beaucoup la bisou ndeko na bino moi na bino donc longa kala ensemble na bino toujours na cadre ya matin ya Gianni Faye tous les matins tolo na Gianni tous les makolo basiko sinon tolo ni était tous les makolo baté par rapport au makambo chaque jour chaque jour tolo la makambo zo botabo nous allons pour répondre pe on a défendre makambo oza buzoba te oza buzoba. Normal, voilà, merci beaucoup Elonga Kala. En tout cas, Lolo,
n'habite tous on a casquette nini tant que moi nous bien artiste et comédien. C'est le là où on a casquette en tant qu'artiste et comédien. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup le Ngakala. En tout cas l'autre zone à statut qui est artiste et comédien. Merci beaucoup le Ngakala. Ça fait déjà quelques semaines que papa n'a pas soutenu à Fakatika qui vit sur la scène mais lui on a eu ma camisole bima du jour au jour. Donc pour la camisole bima. D'abord tout que non par rapport à réciter autopsie autozoaki par rapport à makapo le qui avant autopsie bima au petit papa na biso si atula ko pesa biso o le ao papa Jani Fay le ko ebomi eza ba zakina pour barin médecin apesa qui okufa après 2 ans il y a un ebomi na autopsie na o si atula lobi mais bien tant yo ko sala ko no ndengeni normalement ngana zana kin ba mbazana poto on a poto ne batu ba mona ba réalité on a poto to ko tana ba nsango fara ngana kin nazo tala peut-être ba vidéo o ba mazo sinda makamo bazo loba batu su bazana bazana vérité musu bazana vérité te siko normalement et comme que ce qui ba kin ne peut-être zo ina mikanda on ne te comprendre que vérité ou bien vous avez vérité dans la ngambo ou bien le côté dans la ngambo. Ce qui peut-être me dit ça peut si résultat aussi tout la lobby. Parce que la réalité il y a on va faire biso les un mot vraiment c'est tout la lobby. Makambo vraiment ils ont passé pour ce qui to Hollanda à mauvais surtout à kulutu biso à leader. Ils ont qui n'est pas de sens. Il y a un monde famille à moi tomboki et moi chebe na kimia. Mais on a aussi na famille, na aussi na batu. Local la vie surtout. Makam oya lobby na internet. Eza Alexis Mikandate to patienter bientôt là. Moule to lorane mvule beta kapé ça ni ici là. Ba oya kim balax sous pef balax sa famille au résultat mais ça pesa qui et puis na staff na groupe na ye o azala ki nango chic bango pe bazana droit faut ba yeba makambo pour peut-être ce que question une émission bakoki ko défendre les kambo est vrai o eza faux ba teo eza faux vous comprenez ngani na vandi boy ce qui ke banamoni mikanda na ke par rapport à résultat ke Jani soit akufaki na maladie boy soit akufaki boy soit akufaki boy na moni yango pe na confirmer à ce moment ce que tu as question à répondre eza boy bien eza boy c'est ça Chic lo yenge pour réclamer pourquoi ba continuer na localisation matanga te. Est-ce que c'était obligatoire ba kotaka bino? Chic ya on te kufeli. Omoni ne to vandi boy batu bazole la Jani na kombo ya Chic. Et puis Jani yebo moko pe nga zaona aibike makila na ye si akina kuna likolo kuna bakutana ba Al Pacino ba partager makambo ya Chic ba kutana ba Totolito ba artiste ba Stema Mayala bana Chic luyenge bazokutana kuna pe likolo kuna basula makambo ndenge nini venga jo ndenge nini kuna ba mami joksa ndenge kuna bazizi mondeke ba momolo bota on est bon tuna bazo sola kuna ti on Chic ba sa pe Chic be na bango oui mukolo ngape na okende to sola ka ma toujours Chic c'est-à-dire que Jani azamona Chic ouais liboso mais azar c'est comédien oui il y a liboso on la Chic ya munya Chic azar c'est to boité yana zo ba boy ata ba mona ki Jani na Lola ata mona ke na Lufelu ata mona ke wa bandela ko mona na Chic OK c'est ça bango mo tango kutu ba comprendre ba sala ke erreur liboso tamo iko comprendre que biso to réclamer Chic pourquoi bochango à l'écart avant ma camion so bocha Chic liboso Chic na posa mbongo te Chic na posa ya kolela mutu na bango et puis ko pesa bango pe honneur wana ke ya soki baye ba Jani soki ba défendre comment Jani soki neli makambo zo ya pona Jani eza po mona ki Jani na Chic so mona ke na groupe mususu et bande banga pas s'intéresser na groupe wana nini oyo le makala zo déplorer na ANPPC non nazo déplorer parce que ba vieux ba comprendre déjà ba lobby OK c'est bon basali comité oyo eza ke soki fondation na famille na Chic oyo ya so likambo yali tukutani tosololi papa eza toujours c'est ka Chic bato mibale basengaki bango ne baomema pe rapport na kati ya baninga na bango ozo comprendre autant tosoli ya président Masumu ezaki na conférence de presse basalaki vie Masumu président Lombe CG na biso Oxygène président Ladi Esube azalaki wana Omari Kabongo
major bisali depuis bazaki wana ti ba baki ba voyager tout seul et normal toujours la conclusion normale pepele na minute on va voyager ça combien de personnes on va voyager délégation que et ce président il sobe ba kendaki na président ni na major bisali président il sobe moto asomele kutubiye aller retour ya matanga oyo wakinde poto eza major bisali. Ah, ok. Vous comprenez? Bakena ndenge na bango. Bakena ni comme ni ndenge ya famille, ni ndenge ya gouvernement. Eza major bisali di yemoko na ba effort personnel. Et ce bide ya ko tout temps oti poto aye asai pas même 3 jours. Ne major habito zonga lisusu. C'est-à-dire que pas na ye ne ba avion et comme we wala di ce phénomène et comme we wa. Aya au sali 2 jours ou 3 jours azoni su poto. Mais il faut te remercier mutabongo. Aukape kolobake na vai nanga na uti ko voir na tu ko za na poto siko na zonga lisusu. Mais tellement qu'il y a un souci à collègue na ye muninga na ye star na ye artiste na ye azongi poto ba ya délégation na corps ya Gianni Faye, c'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas Lunga Kalozo répondre à biso vraiment bien tout et balé malembe mais ça là qui a réunion mo selema qui na artiste au bazana poto qui a réunion où il selema qui hier na biso aux ala qui au courant nango. Oui, na ki courant nango bana so la directement en direct na producteur na biso oyo asali bena to pona ba artiste o lelo soki que tout le monde a ton embêtage parce que azaki clair na ba artiste major bisadidi en tout cas bota trop major bisadidi place aux amis bota trop et puis makambuto azaki ne clair pour bando sur la conférence de presse parce que qui présent Siatul et puis Maxi il a dit sur le phénomène président azaki wana na yoka ki o bando loba disons ngani na loba boy. OK. Président Siatul, moment où il y a la démarche, il y a tant à passer. Et comme moment où il y a libérer des gens d'autres pour décourager, pour se décourager. Pour courage, il y a bon partout. Il y a des remarques. C'est les remarques qu'on a parce que la famille c'est un peu découragé. Non, au moins, ce qu'on a dit, c'est qu'il a casquette en tant qu'artiste. Oui. Bisope il faut na longo awa na kikuta sur la famille pour la deuxième fois ba meka un peu ko revoir ba blog mususu eza par rapport à presse la presse bino ngone bozabo eza na question mususu obo tuna bato obo pesa to kanda eza na bato mususu pe ba ki bato journaliste mususu aketi na famille ya Gianni bakeli savant que chaque luenge presse ba sa matanga presse ba vanda bato bazo pesa bango ba mbongo kuna na ba biloko tout na ba enveloppe voilà presque mteko baku oui j'ai parlé avec la Sconi ou bien ça non na solena la Sconi moi na Faye Gianni moi na liboso la Sconi il m'a appelé que mon vieux talabo mais na ta oyo na monique et makamoto monique est normal c'est ça le kutana avec la Sconi et ça le choc jusqu'à présent bazu ata enveloppe ya mututé. OK, vous comprenez so choc que vous enveloppe et ça peut-être na ba ce qui va tambola na batona ba bokaka que mutu il faut un car mutu faut le uniforme mutu pe à star il faut attendre na ceinture na ye na pour Gianni et Gianni va aller en tant qu'artiste star il faut caler que netinga na fa na boy soit na moni mutu na mo papa Jiklonji là na Paris soit bi katini là $100 $200 $300 et déranger mutu te na droit soit tinga pe le TV na lobby que merci na vie pour pesinga mais yango za te que tout ça là ngolo quoi les kambomo boyeke ba journaliste miso ba miso acha songi ke ba shikshak ba zo mbongo kuna ba enveloppe bani eza bilo wa buzoba yango ba na président Siatul Maxibo décourager te bo ça l'effort moni effort boza na ndana bandeli qui c'est comme ça le ko la bino bo reconnaître que mbongo o boza ngona poto boli yango te nini te et ça c'est clair ba tebe zaki na poste ba clair wana le ko bino bo lobi yango boli yango te et déranger bino ani. Ça va démarche c'est bon. Par rapport il y a ndito mona ndito toka na kati ya réunion que moi c'est mon way ou afaka pas na maman na biso la brinda qui n'est que se présenter na morgue pour le makamo oyo izo senga pona kwa ya mobali na oyo maki na famille que tozana besoin na été atika makambo wana boy na boy okolo banini. Non moni azonga pe mingi na bato poto ne ba major bisalidi ya ko constater ndenge ya lobby po ye tozaki na awa lundi mardi mercredi à Kepoto jeudi à cette conférence
na conférence majeure c'est-à-dire bazana président la DSOB on comprend tout solo parce que biso ba kanda nyonso bando lekela biso na bango ensemble on a vite aussi quand biso na bango mitango akepe kulo na poto ba expliquer biso clairement que ba bengaki la brune kuna na morgue po yende mama ya bana ya Jani pesa kufina maboko akufina maboko na ye adresse o la Jani akufeli eza adresse ya la brune eza lokola Jani akuta la brune ya lokola eza na la brune eza na ndenge na yakolo bila na ba nini na l'état po eza na ba camarade mo baza très mystique bazo pesa na baboule chaque jour on a venu pesa boule ko c'est mo kanate bazo pesa baboule chaque jour et puis to la na wana te lokola kenaki oui andimi ke Jani akoyane kin matanga yo kin tola na wana te soki nini te mais présence ya la brune una na morgue c'est bon ata na ambassade c'est bon mais présence ne tozana posa na kin te aux important ya mwana oui na kin tozana posa importance na iti kuna na poto azane batu ba mona ye oui to mona pina vidéo mais na kin nde na kin bozana posa ne te pour ça tandambu te aza déjà maman bana ya Jani te biso ko chaka mama bana wana te tambo chako mama ya bana izo pesa nga sekonde kanda par rapport à on comprend parce que mama ya bana na posa papa bana et ça problème te bana wana baza payer na poto mundela na Congo na biso avec Fachi Beto makamona to esama na soki bana basengi ki ba olela papa na bango mais maman il faut accompagner bango ba oyana ba artiste ba oyana délégation ba mama ya kate bana ke beaucoup oui bana ke mama oui omoni ya batela mukanda za nango pardon abatela waza nango pour protéger kuna sinote il a un peu passé mais le ngakala tongo muna makambo lezo ki mo te ke Jani pa opema na kimia te ta msusu Jani akopema na kimi parce que là il kama mutute la brinde apema na kimia te Jani il kama mutute Jani il kama nani la brinde opema na kimia te pourquoi pour abomisi Jani oh la brinde na même Jani tina liwa pour apema na kimia il kama nini oh il va tout tiki bongo atena ambassade ba bengi c'est bon ok oh kende mais moi mon père qui m'a oui voilà merci beaucoup fidèles en tout cas tu as réponse plutôt pas éloigné à la voix oui ngala kitoko parce que naibi mutamta makambo et puis makambo tout il a le kamwe le kilangati to fanya au mona poto to sola direct so bi to ben déjà soit direct out ben so na batu to wana ke makambo to lo ngakala lo ba ko sakati makambo to lo ngakala ko sakati yo mo zo na so na batu bazali na confiance de presse lo biti selon Renaud Basela qui conclusion ni bazu pour organisation les premiers que fondation na batapoto bazibaki ke de ya mercredi na ba 1h et puis biso pe famille na ba artiste balelaki ke il faut ba revoir on et ya na moi ata ba 12h 13h batu ba ça le cortège OK parce que le cortège ba groupe ezé belé na mboka na biso chaque groupe ba s'organiser na bandenge na bango et puis na ba fan misusu oya Jani Fai ou Jani CPC ba mbule belé batu bazana ndenge d'une manière ya kolela Jani na ndenge na bango mais na cortège il faut ba sala journée ba ko tient quoi journée mo férié en po to ke zo accord ya Jani vous comprenez à 1h to ko ke ne pe boy tanto mutu so ke boy po mutu so ko da melibière habiter to zera 1h abani ko nyimba ti 3h joka de e équipe ezongi astuki bo 4h 5h betele kuna tango tuna bo c'est trop tard wana vraiment ils a pas si vraiment pour makambo et chaka mutu passe na kanda mona zoka ya la brine bomi Jani na bomi si Jani la brine jana ke na makila nyoso na nzoto ikolo de la kindumba salita la brine kozana maîtrise la brine dans le document omoni ko bota mwana mama nganga maman les papa ale bino bana ba kisi ba mala bino pespino bo partager la kisi lokola biloko a rolia tane bomisi Jani la brine voilà brine la brine akota chic choc kama ne mama me la brine même mtabeyana la brine ka presto fandi na la fanda ilonga kala même artiste to ba ina la brine mubane Gauthier ingénieur Gauthier Berita ando ya azo CV moi cinéma tellement dana kinduma mo gisale brrr sauter mbala moko tala ni achia mburema ta poto mburema le tout ça non to père de Jani voilà c'est à dire que toi kanda mo la brine mo cordon
tolandi intervention papa na biso sia tola na ozaye na kati ya réunion lobby bandeko ba artiste comme nebo tika ko poter buzo ba makambo ono sobolo ba pona ye ezelo ko mo eleka na 2011 si je me trompe pas bino botomboli yango makasi na 2024 okoki koloba nini par rapport ya message na ye omoni biso Jani ndenga za boye eloko loba na 2011 bino botombola na 2024 tuzana bato ya mayele lokola ba cordon Jean Silwamba bato ya mayele baebi koje likambo epini omoni biso totombo likambo te batunde biso totombo likambo te batunde bazotombo ya likambo ezana ba collègue mino ba artiste comédien batombo liango pe lisusu batombo na bango bino ka en général omoni yandi mosi zela na beto lisomo zela beto lisomo 2011 bino Jani tango akufi awa Jani tango akufi awa oyebi video ya ndimo sa salaki eloko bomi Jani yango tango na leki émission essayer ya ndimo si na meki na mona émission na lobaye na meki kotuna na bato ya ndimo si aza mwana moke oto mukolo bato ne ba répondre ngake ya ndimo sa za mukolo na tuni pour la deuxième fois ya ndimo si aza mwana moke oto mukolo bato ne ba répondre ngake aza mukolo mais na yo mo ebete ka mukolo na video asalaki wana na yeba kite na epese na bibi yandi mosi chic shock ba melaka kama ya pamba kr ora mito batu ezu vertige balango kana maya pamba le kana TV et puis tango le sortie médiatique na yo il fallait et ça la 2 jours mais journée moko na demi journée mo 48 mais 48 na ikokate mais c'est ce qu'ils essaient pardon ya rapide mais et il fallait que na ole kana famille na yo moi si na yo bana no bakoko na yo nyonso boleka ebele bosenga pardon mais et comme ele na ndaku ayembangu l'émission ya Yves Pan na ebite soki Yves asali théâtre na ye na yandi mosi asengi pardon moko ya rapide et puis ya pardon mo ya orgueil sko eta sengi pardon na eta nini po eta sali la vidéo alobi yango te sko eta o ya sengi pardon eta nini naza na posa na ebende alo ye mo le kasu na TV azonga alo baki eta na sali la ki vidéo eza eta boy sko eta na ko sengi la pardon eza eta boy mais déjà pardon soki eza bongo te ale kasu alo bambo soki eza bongo te en tout cas ezo matanga kaka et matanga kaka na baxi sous 48 heures d'émission 48 heures à sa sortie médiatique na bana nene mo sinene ba koko na ibango bazale belé baloba et baba na sala analyse et ta ba sala ki vidéo ezaki eta boy et ta sengini pardon eta boy après tout ça nini soki alobi yango te makamo e mataka e mata awuzongo mbala moko na bona bongo te ke wana ebisation déjà moto parce que yene muto aluka ki des autres asala ki mo ya una lobiti asala ko na asala ki tanguye akesala pardon wana il fallait que pardon bien sûr Yves Soga na clair parce que théâtre tena yandi mosi kuna mona epeni clutch lelo je crois OK il faut ba benga ba top ata chic shock ata moko aye comme s'excuser devant bango na famille Jani na famille Jani famille biologique Jani pe zalawana afukama alba pardon boye et puis alba mon silencement alba dans le calmement mais to bloquer la vidéo déjà afukama ki lokola ya saliango famille chic shock ezate famille biologique Jani ezate on les a pardonné on les a lokwa imur kaka ya salaki ya vidéo wana ya Jani lokwa Jani yango pa sali imur wana pardon ni la boye ni fona mela mai nga chichok to mela masangate mai kaka ya pamba so meka oka mutu alangu mais omoni tendresse nazala tendresse ina dibinga oui la sirène amela masangate mai ya pamba alangwe ezasko yo pona tel soki chichok makile na ngo za mabe munoko na bango za mabe mafinga na bango pe za mabe mais tomoy ko finga po ba ke oh matanga mi mo chez des autres yandi mosi il faut ça sortie médiatique naie na mwasi naie na bana naie na bakoko naie il faut ça les belé mutu na mutazi parole bolimbisa bo et puis la présence ya famille ya Jani na famille artistique ya Jani chic shock to zalawana OK famille Jani zo maloba et puis biso to zu maloba
tout naé état ça là qui vidéo za état nini état sengeli pe pardon état nini nous mota senga pardon ya uganga pardon c'est do senga mtu ya uganga parce que amone ki afinga mingi malam botuche na famille na wana siko na tomelité nous mota jusqu'à présent na tomela tama ya pamba te biso na tomela tama ya pamba te so tomela tama ya pamba wana ndo ndimela biso donc pardon to baka pardon ya limo sa sengi bo na muto ezate voilà merci beaucoup en tout cas le message est passé papa na biso ya dimos yoka lunga kala lobi po bantima pardon le kana famille oui na fa na Jonathan Mombo asala en orange Jonathan Mombo a regretté pourquoi muto asala makama boy Fabrice qui parle 10 match moni vandi boy suki na moni kina suki na benga leki na lite ya kanda lite ya mutabengi yaka leki ya suki awa ya suki awa okay toke na obo sumna suki saratola na suki awa Virginie Manganga na suki tala omoni neto kendeli wana speza ba parti moko boy po ba mona kito kende mandenge mabe mais toke na ndenge bien toke na ndenge ya bien tosuka na ndenge ya bien po be pela amepela ba jokisi ba zizi mondeki ba momo lobo tani tovana tuna ba tsusu ba batam ba za munoko ya grave et puis qu'importance moko oyo unye ba chibu yango tonga oyo ko tuyandi mosi déjà ko sa ata intimate à 2 mois 3 mois bimali banda te akozo mafinga moko tuna vina ba finga ebongo te mais tolingi te bolo ba ke o pona matanga bango jani bango wa che des autres bango wa finga to fingite aya ko senga pardon eta moko bo normal et puis alobe expliquer biso que état c'est la vidéo eza état nini OK état senga pardon est-ce que convaincre yamba le sum mona chicho a convaincre yamba le a convaincre pour mona ke toze belé ya mito esalaka so amelima ya pamba boso amelima sanga. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier message pour la Biso au Mitimezuka qui n'a sorti médiatique au Tomona qui message nous repère sa bango. Numéro contact est plus de 143 89 62 63 503. Plus de 143 89 62 63 503. Tozana batebele ba Karine Kibino à Luanda. Karine Kibilo basema be matanga na Luanda oya dirigé par Pablo Kin, Fondation M. Akuna, et puis Bela Napoto, mon Chikchok Luenge, Bela Bazo, de Pléré, Célio Barosa, Chikbil Chakala, et puis Massananga Célio Barosa, Barenate Longenge, partout dans Paris, on a Bazolela, Batuna Batu Bazolela, la Janine, Ndengena Bango, Missuna Gabon, Missuna Frigicide, Ba continuer avec la Jani. Numéro contact plus 43 89 62 63 503. On est animés en tant qu'artiste, Moutamoni qui a sévéré longa kala, longa kala. C'est bien parler, longa kala pour l'information, longa kala journée, on a faut au Baksakar Bira au Salaboepo, Makamopo journée il faut aux Arabiens. Ou là t'as bien, aux Arabiens pour Makamba ou Talandebin. Si vous avez salté ça faut. Nabi qui battu belle bazana mboka ou si vous avez banda mboka, Makamboye kanongo dans les bons. To sukate. Secrétaire Nabiso héritier Moubanji tous ensemble mais na meki kotuna su na bato yandi mosi aza mwana muke to mukolo bato nesu ba répondre ngake yandi mosi mukolo na meki lisu kotuna pour la 4e fois yandi mosi aza mwana muke to mukolo bato ne ba ibisinga ke yandi mosi aza mukolo ni bananga sukeza boy yandi mosi il faut ça sortir médiatique na ya pardon na famille na ye mobimba moi si na bana na soza na bana 15 baliki ba bana 15 na ba koko na bango ba ya ko senga pardon siko pardon ta ba senga na présence banane ba mettre l'homme imbattable bazana Chikchok le ngemo bazana na famille biologique ya Jani. OK siko biso to tune question vidéo on sala ki on etani on devant presse esprit biso ninga sala ki état sala ki vidéo na état yo ko sengela pardon état yo sengeli pardon o izo rengi na internet o na ba TikTok o iza état to benga ngo ya kempoltesse wona iza ni ta manke batu iza état moko ya normalité po songa na yo sengo pardon ni na bo nimbisa en tout cas vraiment les camp oyo na mo ba mais ya senga pardon ya ganga bongo na ko finga Jani te na me ko ta vidéo te na bité 7e bagarre ou
une vidéo pardon Omar Kabongo azobenga président Lombe bali kimia président Masumu toza na kimia mais to na kimia mais biso to langa kaka na mai ya pamba. OK. En tout cas bimbajani ya utapoto ya tout à calme. Voilà. Lokola et puis alobi ka voyager te ya dimanche on ga miniature au moins les éléments li patene kala ato saka na biso biso to comme ça ba na 8 ans oli ngini ne oli biso to saka na biso ka bon to saka pene tina suka abo pia. Merci Nao. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nous. Si vous avez belé, voilà, pour la de la presse, on a exercé dans la pour la première fois, s'abonner, ou partager, ou commenter, vous allez vraiment bien. Bah, si j'ai son habit, nous remarquer, ça sera vraiment le bienvenu. Vous s'abonner massivement, vous liker, partager, et vous allez vraiment bien. D'ici là, portez-vous bien sur votre meilleure chaîne MK et Yokani Télévision. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.